Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, na pesibino mbote na kombo na Yesu Kristo na pokwa lelo toye peut-être bondela liboso ya kokende kolala prière à ne pas oublier la prière, à ne pas louper la prière, à ne pas négliger, qu'on négliger yangote nde konanga pete munguna akozala na marana yo atamokete te konanga yi liboso ya kokende kolala bakende kolala balamukate na butu maladi mingi eyaka na butu bato bakufa mingi yango nde yaka ete tobondela nayebi ete okotikala kosala makambo mosusu mais soki ke aussi au préparer terrain tokola la malamu ete tokomona ete changement ekokota kati na bomo na biso jusqu'à quand l'ennemi triomphera-t-il, jusqu'à quand l'ennemi sera plus fort que nous. Yango nde esengeli yo nde otelema na prière, okasumuka na prière, oactiver le mode combat spirituel contre l'ennemi. Yango bango bazana mawate bisope tokoko zana mawate au nom puissant de Jésus-Christ. Na micro ya pokwa lelo ezali mote Philippe de konanga tan susu ezali mbalana ya liboso ya koya ko sangana na biso mais pona bandeko to sito mesani yango de komodanga Philippe yango de konanga yaka ete pokwa nyonso to kutana mais koya yo mokote Seigneur alobaki ete bokende bosala batu nyonso ba disciple yango de yo pe comme disciple la kisi ba lobi na yo pe lobi na mususu pe lobi na mususu ezokende kaka bongo soki ke ozosala ngo bongo te okomona ete nzambe akosepela na yo ata moke te ndeko na nga yango nde soki nano osabona nanu te s'abonner na yo ndeko na nga bosabone ezali gratuit ezali mpona kosoutenir mosala oyo bopartage ata tozali boye en direct boye okoki mpe kopartage ndeko na nga partage na bandeko mosusu ete baya kolanda biso mpe tolobela yango de bouche à oreille mpe ezali malamu mpe kotindela bandeko mosusu bandeko mosusu balien yango de kotikala inactif te kozala inutile à rien te mpona Seigneur aza mposa ba utile à rien te aza mposa bato oyo bazali en mouvement yango nde nasengi na bino nyonso oyo bozali babone bozala super actif na moni mpe groupe ya oyo kutu bazali abone te bazali toujours fidèle bazali wana mais bosabone bandeko na nga afin ke tosala mosala oyo ekende liboso yango zala pre ete tobondela zwa position ya malamu ndeko na nga po ete tobondela. Il est le même Jésus, il est le même Jésus, ne change pas Jésus. Il est le même Jésus, il est le même Jésus, ne change pas. Il est le même Jésus, il est le même Jésus, ne change pas Jésus. Il est le même Jésus, il est le même Jésus, ne change pas. Il est le même Jésus, il est le même Jésus, ne change pas. Jésus, il est le même Jésus, il est le même Jésus, ne change pas. Ololenge moko Yesu, ololenge moko Yesu, abongwanite Yesu, ololenge moko Yesu, ololenge moko Yesu, abongwanite, ololenge moko Yesu, ololenge moko Yesu, bongwanite Yesu, ololenge moko oh Yesu, lolenge moko Yesu abongwanite. Oh, il est le même Jésus, il est le même Jésus, ne changez pas Jésus, il est le même Jésus, il est le même Jésus, ne changez pas. Oh, il est le même Jésus. Il est le même Jésus, ne changez pas Jésus. Il est le même Jésus. Il est le même Jésus, ne changez pas. Oh, il est le même Jésus.
il est le même, Jésus ne change pas, Jésus, il est le même, Jésus, il est le même, Jésus ne change pas, il est le même, Jésus, il est le même, Jésus ne change pas, Jésus, il est le même, Jésus. Il est le même Jésus, oh Jésus ne changez pas, Jésus ne changez pas, alléluia, Jésus ne changez pas, il est mon sauveur, il est toujours le même, Jésus ne change, oh Jésus ne changez pas, Jésus ne changez pas, alléluia, Jésus ne changez pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, oh Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré, hey, alléluia, Jésus m'a libéré, oh il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas, oh alléluia, 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 alléluia. Abongwanite, allez, alléluia, alléluia. Azanzambe, allez, alléluia, alléluia. Azaawe, allez, alléluia, alléluia. Azaawe, allez, alléluia, alléluia. Sopanguye, allez, alléluia, alléluia. Sopamotoe, allez, alléluia, 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 allez. Alléluia, alléluia, amen. Topambolier, na pokwa lelo, monsantu, nzambe munene, soki na zali na pema na bombo ya lelo, wete na bondela, wete na kamba peuple na yo, e zali ngolu kouta epai na yo, en sanctifier kombo na yo, en bénir kombo na yo, kombo musantu, kombo munene, kombo elekiba kombo nyonso, alléluia, nzambe ya bombo inanga, mobateli malam, soki obateli te, mobateli ako batela sepamba, mobateli biso banda tobandi mbula oyo, eti mukolo ya lelo, mobateli biso lisusu, mukolo ya lelo, banda tongo totambolaki to ekokoma lisusu tina pokwa oyo, ebele bakufi na butu, ebele bakufi na journée, alléluia, likama mokote, alléluia, nzambe tata, na pambolio, ndeko nanga, est-ce que tu peux glorifier Dieu ensemble avec moi, nzambe oyo, ete na yoki sango mabete na libota na ngai, na yoki sango mabete ya bana na nga, na komisio papa, je te glorifierai tant que je vivrai, j'exalterai ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, alléluia, na pambolio, pona evri ya kwa, kuna osopaki makila na yo, wetenga na bika, na pambolio, Seigneur, mon santu, nzambe munene, mobateli ya bombo na nga, mosungi ya kokamwa, nzambe na nguya nyonso, opambolie na pokwa lelo, élevé na pokwa lelo, azanzambe munene, on ne peut même pas calculer depuis quand tu es Dieu, tu es incomparable, tu es infaillible, alléluia, nzambe tata, na sanctifié kombo na yo, alléluia, nzambe tata, bien-aimé dans le Seigneur, tozali kotika, reste ya ane o na maboko na nzambe, ete le lenge abandi déjà kobatela, abatela bisoti akomisa bisoti na suka mbula, apa zala mobateli ya bana nanga, zala mobateli ya vie nanga, zala mobateli ya finance nanga, zala mobateli ya ministère nanga, kwete tobondelaka, tobosanaka kobondela pona bandako, tobosanaka pona ba ministère, tobosanaka pona ba finance na biso ngonde azali kokota, tobosanaka pona mabala, ngonde azali kopanza mabala ebele, nzambe tata batela, bondela senga ete abatela nyonso nambula o etikali, papa nyonso etangami ya ngai, nzambe ba ezala ba cellule nyonso ya nzoto na nga,
ezala nyonso organe nyonso ya nzoto na nga batela corps âme esprit na nga batela bana na nga nzambe tata ose confie epai na yo Seigneur na mbula oyo nzambe tata na ntango oyo etikali ete Seigneur mbula oyo mpe ekende ti esila nzambe tata zala mobatele na nga likama moko te nyonso ya mabe mosika na biso au nom puissant de Jésus que ton règne vienne de régner kati na bomo na biso régner kati na ministère oyo belela ye a régner kati na ndako na yo tombola Yesu totomboli Yesu na pokwa lelo alléluia zali nzambe na ndako na ngai papa zwa contrôle ya ndako na nga ya ministère oyo papa zwa contrôle ya ministère ya peuple oyo zwa contrôle ya peuple oyo nzambe tata toboy dictat ya munguna boy volonté ya munguna esalema te que ta volonté s'accomplisse na bomo na ngai na mbula oyo volonté ya kanza te papa volonté ya kanza te kaka volonté na yo ekokisama ezala na bana na ngai na libota na ngai apa Seigneur vie na ngai econjugué volonté ya Satan te na boyi satana tozoboya satana na pokwa lelo toboyi yo bima kati na vie na biso bima kati na vie na ngai bima na ministère na ngai na boyi yo na bana na ngai kosimba te au nom de Jésus ba famille na ngai kosimba te au nom de Jésus tobengani satana na pokwa lelo bima kende bima alléluia obebisi misala na ye nyonso il est écrit que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable œuvre nyonso ya muyini to détruire yango na bana na nga obebisi yango nyonso œuvre nyonso ya sorcellerie ya famille na nga tobebisi yango nyonso na pokwa lelo nzambe munene nzambe na boma alléluia tobebisi nyonso alléluia na nzela na yo nde obebisa misala nyonso ya maladi misala nyonso ya botula misala nyonso ya pauvreté ya misère ya souffrance alléluia. Il est venu pour détruire, à détruire ma balle ebele, à détruire ma vie ebele, à détruire ma famille ebele. Hey, Yesu nanga, bien-aimé, ton le Seigneur ne donnez pas l'accès à l'ennemi qui a détruit Vinayo, a détruit Balanayo, a détruit Bananayo. Au nom de Jésus, Satan na boyo, bima na Vinanga, bima na ministère oyo, bima na peuple oyo. Alléluia, Seigneur, je désois contrôle. Yango de t'obéir encore une fois, que ton règne vienne, Seigneur. Je dois régner, je dois contrôler à nyonso. Au nom puissant de Jésus, mouine azu esikate. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ton le Seigneur, toko senga, manan zambe likolo na biso na pokwa lelo. Seigneur, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et que la vérité n'est pas en nous. Alléluia, Seigneur, pardonne-moi et pitié, Seigneur. Mana yo likolo nanga, na pokwa lelo, limbisanga Seigneur na maloba, limbisanga na misu e moni. Alléluia, limbisanga na mabaku na beti batu, limbisanga Seigneur, ma faiblesse nanga nyonso, na ba erreur nanga. Il est écrit qu'il a été offert pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Justifie-nous, Seigneur, justifie-moi ce soir, justifie ce peuple ce soir. Alléluia, tous alliés, Seigneur, justifiez biso papa, justifiez banananga, justifiez libotananga, justifiez biso au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, le son de Jésus, makila oyo, ezali, ekoganga, koloba, koleka makila ya belle, makila sokola biso. Seigneur, lave-nous, lave-moi, Seigneur, makila na Yesu, petozobele la puissance, ezali katna makila, ezinga biso, ezinga bana na yo, ezinga daku na yo, ezinga finance na yo, bele la puissance ya makila, napokwa lelo, tozobele la puissance ya makila, nandaku na yo, toilette, na ma chambre nyonso, bisika nyonso, napelele puissance ya makila, puissance ya makila, puissance ya makila, alele makila na Yesu, makila ye, eloba na faveur nanga, na pokwa lelo, na faveur ya bana nanga, makila Yesu etelema, et couvrir biso contre batak nyonso ya mouine, et couvrir bandaku na biso, au nom puissant de Jésus, et couvrir ma bota na biso. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Bien-aimé, tombe le Seigneur, kobel la makila. Ce que vous allez nous, monter à ce que vous allez nous débutant, ce que vous habitez de bon de la
okende na ba sujet mususu te awa tozali na prière d'ensemble yango nde ezokende ke ndenge mokambi azopesa ba sujet yango nde biso nyonso sujet moko soki tolongwe tokende sujet mususu kokende te ke oke wana nde Saint-Esprit akomona ke ozali ordonné te. Alléluia. Yekola tozobondela pe tozoyekola makila. Il n'y a pas seulement la puissance qui est dans le sang. Il y a des puissances et accompagné la victoire qui est dans le sang. La victoire. Longa kikuna na likolo. Konatina makila. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils l'ont vaincu. Balonga ye. Isopetoko longa ye. Makila wane changea te. Mais pona makila oyo. O baby signanso. Alléluia. Alléluia, totatole longa, elonga na ba circonstance ya vie na nyonso, elonga na mbula o, elonga na bakelasi ya bana na nga, elonga na santé na bana na nga, elonga na famille na nga, elonga na nyonso nazali kosa, au nom puissant de Jésus, elonga, elonga, au nom puissant de Jésus, na tatole elonga. Elonga na santé wana o ezali médiocre et que o ezali na malade, bedela elonga. Elonga na kotula, elonga na bapasi nyonso, elonga na beshek, ozotatole elonga, elonga na ba négativité nyonso, elonga likolo ya puissance nyonso ya sorcellerie ya famille na nga, elonga likolo ba démon nyonso ya quartier oyo, elonga na immeuble wana tatole elonga, ete na nzambo longi ba prière ya boye kozala ya kovanda te, ke de gauche et de droite, yango nde na nzana posa na former, bato oyo batomboka na prière. Alléluia. Mettons le Seigneur, tatula, elonga, elonga na ndakwana, elonga na libala na yo, loba ete yanga libala kopanza na te, au nom de Jésus-Christ, satana kopanza yanga libala te, au nom de Jésus, kosimba bana na ngai te, kosimba te, na boyi na bango, au nom puissant de Jésus, tango zobo de la bongo, helikolo yoki, batindi déjà, bazoyan ya kote na biso ete, bozo katike ya lobi ke basimba bana na yete, alléluia, to confier bana, to confier bomo na biso ipai na nzambe Seigneur na pesio bomo na nga, na pesio bomo na nga, na pesio bomo ya bana na nga, na pesio vie na nga, na pesio ndaku na nga, na pesio ministère o, na pesio famille, yango de kozala na prière égocentrique te pensa prière na famille na yo, na bana na yo, na mbali na yo, na nyonso. Alléluia, au nom de Jésus, na confier yo nyonso papa, yo de ozo contrôle ya nyonso, au nom puissant de Jésus. La sasa et nous sentons tout dans l'Esprit de Dieu conduit-nous dans toute la vérité. Alléluia, ya soki nous sentons à tambusio à convaincre yo na lisumo ko za la susu tetite à convaincre yo place au salut mabe et au monde que salut mabe au s'entêter dans le mal. Cher Saint-Esprit, illumine toutes les zones d'ombre de ma vie. Conduis-moi dans toute la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tambusanga et papa. Alléluia. Ensemble, Namikambate. Toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu. Salanga flamme de feu. Nape la moto. Activer ma don spirituel. Katna bomo nanga loba. Nyonso lingi ete morimo santo asala. Activer yango. Pote tozakana posete ya bama. Ba don spirituel bamakam. Toya kakara na bamakam. Kaka ya mukili au charnel. Alléluia. Makambo spirituel. Tosenga rate. Morimo santo na zambe. Télémisanga na prière. Papelisa moto. Et flambeau ya prière. Alléluia. Flambeau ya kokamba peuple. Alléluia. Seigneur notre Dieu. Alléluia. Na bana nanga ba peda moto. Touche bi. Ba am na bango Seigneur. Bana nanga ba yeba yo. Ba sali la yo. Famille nanga ba yeba yo. Apa ou visiter famille nanga. Touche bana nanga. Touche famille nanga. Modibo santo na zambe. Touche ministère. Zambe. Bande ko nyonso pesinga. Etale benepe ba zonge sima. Touche bango. Apa fongo na nzela. Tinda pe mususu. Modibo santo na zambe. Alléluia. Est-ce que tu as commis ensemble pour la première partie tu as commis ensemble papa tu qui programme nabiso n'a beaucoup ensemble zala nabiso et donc on a pourquoi et là au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Le roi de roi, Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi.
Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai sauté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai sauté comme David. Et j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. Et j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. Moutouyoana, oh, que Seigneur Abenga était l'homme selon mon cœur. Il chantait, il dansait, il sautait. Et namoisi, atale ya lobike urwa ya ndenge nini boye, komi bambati na se. Atala ya kaka mwasi misto kaka ya pamba, mwasi wana tikala stérile vina ye mobimba. Ya, longola kazaka na yo wana, longola boyebi na yo wana. Emi bamba na se lokola frère David. Ete ye abandaki kobaluka tina mabele ndeko na ngai napesi yo lisusu mbote na pokwa lelo na kombo na Yesu Kristo na micro encore une fois c'est votre frère le serviteur Philippe nazali awa ndeko na ngai pete to bondela nakamba yo yokola ngai pe nakola toyeba nzambe yango nde changer confier bombo na yo epai na nzambe tia ordre na kati na bombo na yo ete tosala nzambe elongo. Bien-aimé dans le Seigneur, programme Nabiso Ezali était Nasima Awa Tokoyoka Liloba Nzambe Petoko Tika Butu Nabiso Namaboko Nzambe était prêté Tola la Nakimia au nom puissant de Jésus. Soki nano osabona na nute dekolanga sabone na yo ezali gratuit ezali pona ko sunga msala o tango ezali koya ndekolanga eloko ya liboso like nano ndekolanga yango nde bandeko ke nano bosabona te bozai bele YouTube amona kabino yango nde oya kaka bomba makanini yango bosabone ezali nango ya pete ndekolanga soki oyebi te tuna motu oyo ayebi ndekolanga metala nano na video na yo wana nase nango okomona bakomi place bakomi ke rejoindre wana ezali na ba groupe ya ba partenaire na kati ya ministère ezali na 3 groupes soki cliquer likolo ya place bakomi rejoindre wana okomona ete ezali na groupe ozokita okiti ya liboso ezali €99 ya mususu €6,99 mususu ezali €9,99 oponi groupe oyo monike okoma partenaire pona kosunga musala na nzambe c'est volontaire ezali ya kete na makasi te ke soki okoti te lakele ya mabe awa makambo wana ezali te okoti na groupe wana chaque mois YouTube abanda kokata €99 na yo pona nzambe abanda kokata €6,99 pona nzambe ko banga te pete batu mingi bazobanga ke ezali en ligne tozobanga pona ba coordonnées bancaires ezali YouTube ezali une plateforme ya munene pe ya makasi kutu keba ezali sécurisé même jusqu'à 1000% ok okomona kutu anomalie ata moko te na compte na yo yango nde dekolanga yango nde kota ete osunga mosala na nzambe toza na baposa ya makambo ebele yango botika te nasala ngai moko bokopambolama te yango nde esengeli ete bosala nzambe na finance na bino €3 wana ou bien €7 wana ou bien €10 wana ekosilisa bidie na yo te ndekolanga yango ndekolanga etant komi wana tokomi moment ete toyoka liloba na nzambe ete tozonga susu na prière au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tokomi moment moko très important, moment ya koyoka liloba na nzambe liloba na bomo iloba oyo sala oyo ezali komonana na oyo ezali komonana te iloba na ezali kosala ti lelo ezali kosala yango ndeko na ngai zala attentive pete ezali moment oyo ke batu mingi bazali ko négliger ndeko na ngai ko négliger yango te au nom puissant de Jésus-Christ. Mais est-ce que vous avez la Bible na place wana oyo zali pete to tanga maloba na nzambe maloba na bomo maloba na nguya haleluya aloba kina Josué iloba oyo elongwa yote na munoko yo Josué ya lelo nazali kobelela yo na pokwa lelo ete obosa na te liloba na nzambe na ebisi yo ke tanga Biblia soki nono tanga Nouveau Testament nyonso te tanga yango nyonso osilisa yango
soki ke oza na bolembu tanga pe bapsaume mikolo nyonso ezali pe kotanga biblia ndeko na ngai il faut se familiariser na bible nalingi ete bokoma badisciple po ete mosala oyo ekende liboso yango nde alobaki ke toforme badisciple mpo na nini po ete mosala esuka na nzela te eyoba te yo verse moko yo mpe oteyi mosusu ndenge nayebisi bino ke biso bamikolo na ntango na biso tobande kobana école primaire mbala moko me bana babanda kokende maternelle te me na ntango oyo ezalaki ke nake classe bana oyo batikali na ndako sikoyo na congé na bacongé ovandisi bango wana kaka oyekoli wana obandi kolakisa bango yaya lakisa bana na yo lakisa mobali na yo bosola eloba na ensemble botunaka mituna botuna botanga bosenga molimo santu mayele ya biblia asunga bino afin ke ezo achemine yo na nga epai na nzambe na connaissance yango nde kozala un chrétien inactif te kozala un chrétien utile à rien te mpona nzambe zabaza na posa ya utilité yango nde mikolo ekoya nakoya kote bino mataya ya batalant ndenge seigneur akabola patron akabola batalant yo kobomba batalant te yango nde esengeli ete bozala actif yango bozali mpe baabone me bainactif soki bozalaki actif nyonso bozali abone nyonso bozali koya ete mosala oyo ese bandi kokende liboso. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Comme temps, il y a pourquoi tant aucun autre c'est le mbina naba activité na biso ya moi ndekola ngai ko vandela na mbetu te ko zala na position te ya kolala hoko ya kolamuka ba 1 heure 2 heures prière de cela qui kala ndekola ngai yango de liloba na nzambe liloba na bomba liloba na nguya avant iloko nyonso ezala iloba nde mutu ezalaki iloba ezalaki na nzambe iloba ezalaki nzambe iloba yango nde yaki kati na mokili yango nde tozobenga jésus yango nde soki oboyi parole soki ozolanda iloba te ozolanda yesu te oboyi nde yesu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder na pokwa lelo tokotanga maloba na nzambe na mukanda ya Ephésiens chapitre 4 verset 26 na 27. 26 na 27 tant sous petro tant 28 mais mikolo nyonso tokovanda ko baluka na place oyo ndeko na ngai maloba na nzambe lobini. Est-ce que vous avez Bible na ozwi yango maintenant pourquoi lelo tuzutanga encore une fois Ephésiens chapitre 4 verset 26 na 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne dormez pas, et ne donnez pas accès au diable. Yangonde, toko vandela mingi, na verset 27, yake ko pesa accès na diable te. Menini et pesa ka accès na diable. Yangonde place verset 26 et bandit. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous avez ensemble ou bien vous avez ensemble été? Yango de makambo mingi otozomona na société otozomona na vie chrétienne na église tozana groupe mibale na kati église tozana bato oke batondisa baba na kati église bakendeka na bango batondisa ba prière o ba prière en ligne alandaka ya ba prophète soki combien na bana ensemble ya solo o babungwana. Bien-aimé dans le Seigneur, malheureusement ensemble et le but était répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Batu mingi ba bongwana na bangote de konanga batu mingi bazali kaka mubesu kaka ndenge bazalaki kati na mukili yango de baye nango susu et pas innocent ko bongwana o bible bengi biso elingi koloba nini peut bible le but était mutu si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais tant que tu as comme ba comportement, il y a ba ensemble lelo, il y a ba sal ensemble lelo, et ali ko la ça été, ba tu vas aller na état naturel wana, o ba sala ki nango. Par exemple, ndenge to monaka
transformation wana yango ezali ndenge tomonaka bambinzo yo moko mutu nyonso oyebi mbinzo bachenille toyebi yango mais tala transformation esalaka eza mbinzo ezalaka kaka likolo ya makasa akoki kodeplace kosala ata kutu ata 10 mètres te mais transformation oyo ke esengeli ete mwana nzambe nyonso azala nango ezali ete mbinzo ekomi papillon ekomi kopumbwa tala soki otali papillon soki otali mbinzo ozomona ke beaucoup vraiment eza na coïncidence moko te ezali na ressemblance moko te mpo oyo ezali papillon ezopumbwa oyo ezalaki mbinzo yango nde sur le plan spirituel eza ndenge wana ezosenga ete mutu olongwa na eta wana ozalaki wana okoma na eta spirituel yango nde ezali eta ya bana nzambe transformation wana ezali spirituel yango nde mutu oyo ke ase abongwana okomona ke a changé complètement akozala d'abord ye moko akozala témoin ya vie na ye ke donc nazalaki boye te nabandaki komela namelaka lisusu te nabandaki kofime nafimaka lisusu te nabandaki kosala pite nasalaka lisusu te nazalaki motema moto eza lisusu te yo moko okozala nanu témoin ya bomoi na yo moko baye nyonso oyo ke baza pembeni na yo bakomona yango nde na verset oyo toti kotanga awa maloba na nzambe elobi ete si vous vous mettez en colère toza batu kanda eyaka na mokili okoki kozala problème na partenaire na yo okozala problème na moninga na yo na ndeko na kati ya famille okozala problème na mosala na société kanda ekokoya ya bana mais kosala lisumu te osiliki mais oza na limite na yo ke en tant que bana nzambe ke awa eza na bamakambo mosusu ke balimite mosusu nakokofranchir te ndenge tomona kaka na bametro na banini ke batie ke la ligne rouge à ne pas franchir soki ofranchir yango elingi kolobaka etuye okomi na zone oyo ezali contrôlé il faut dans le titre de transport na yo donc il y a des lignes rouges en tant que bana nzambe ke tokoki kofranchir yango te mais lelo débordement ebele motema mabe ebele dekonanga yango nde soki oseki kosumuka te que le soleil ne se couche pas sur ta colère kolala na kanda te tongo poko ekomela yo te na kanda metala yo oza na bato combien oyo ke bosololaka te oza na bato combien oyo okanga na prison ya motema na yo mpona kolakisa ke oza ya nzambe te ndeko na nga oza ya nzambe te obongwana te okoma papillon te eloko ezali kosala ke baeglise baproblème ezala na baeglise lelo ezali ke bato bakoma bapapillon te bazala bachenille ti lelo kantongo epoko ekomela yo te nakanda olala nakanda te osololi otombokaki mais frère limbisanga boyoki bachenille bapapillon makambo basalaka yaya frère limbisanga mbala nanga mosi nanga limbisanga tala likambo ezalaki na kanda pardon limbisanga soki oza papillon okomona ke kati na yo ke epo na nini boye nasilika kutu mpo na nini pourquoi okosentir bitumba wana kati na yo mais tant que okomi nanu chenille te tu vas commencer okomi nanu papillon te oza nanu chenille okomi pesa 1000 raisons na place oza na tort ondima tort te ozala toujours mutu ya raison mais problème na biso ezali yango nde soki ke osali bongo olali na kanda soki ke oza na lisumu nde mutu ezali kopesa accès na diable
yangonde Bible lobby et ne donnez pas accès au diable. Hey yaya yangonde to introduire matière au dékolanga kopesa accès na diable te akokota na bomo na yo yango ndenge na yebisaka bino na Jean 10:10 akoya ete a voler yo akoya a piller yo akoya a détruire yo akoya ete aboma yo ndekolanga yango nde musala o diable ayelaka yango wana yango nde na yebisi bino ete activer mode combat spirituel. Le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est une réalité. Yangonde, vous allez comme on a été bandoki. Tant que yoka ke baliaka batwasala batmabe physiquement boyo somona place nini ndoki ayebo ayena mbeli akati mutu aye peut-être allié ou bien aziye na arme ndenge to mona kana bamboka ke bakei na bazamba na ba arme baboma. Non, non, tout le monde a testé sur le plan spirituel que Nazali Kolobanayo était. L'amuka, réveille-toi, tiens ordre na vie na yo, comme un papillon, afin que au bout du Satan malan, copé ça accepté, et Satan a côté na vie na yo, a détruire banana yo, a détruire les banana yo, a détruire finance na yo, a détruire vie de prière na yo, au commande ba prière et comme yo lourde, et au commande été makambo ensemble couteau et les occupés yo les choses étaient diable à sa côte quand na bon au commande été au salle une semaine au simbi bible était au tamité aux hommes nango couteau normal au mona été au yaka prière ya kotanga et au yele lobi au yete a au vandi na yo couteau tant que et ya prière moteme zo beta yo te musala ya diable ya mwana o yelaka yango de soko PC accès au commande a détruire finance na arme moko ya monene susu o a utilisaka ezali la pauvreté, la galère, la misère. Yango ndekolanga yango nde ayaka na ba division ayaka na makambo ebele yango nde ndekolanga to suki na introduire ici ce matin ko pesa nzelate na diable akota na bombo na yo ako détruire yo ako yokela yo mahate azaka na mawate mawa eza atana mukete ndekolanga soki to moni makambo ndenge mutu ana asalaka yango soki okomi mutu akanda ya molimo te ndekolanga na ebite soki obundisa ye ndenge nini olamuki tongo kanda ya molimo ozali ko tombola ba prière ya kanda ya molimo ozali ko détruire œuvre na ye. Il est écrit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Non zela na yo ndekolanga ete yonde otelema obanda ko détruire puissance non ya sorcellerie puissance non ya immeuble na bino wana ya quartier wana ya balabala wana nyonso ya famille maloba nyonso baloba na famille obanda ko annuler yango ko détruire yango ndekolanga yango de bitumba. Le combat spirituel est réel. To suki na pourquoi lelo ndekolanga yango de lokola to sito bondela ki to zali ko zo sous montant to bondela afin que to tika butu na biso na maboko na nzambe o pamboli nzambe pona maloba otoyoki toko zongela susu mbate oyo ndekolanga okomisi nzambe munene nzambe o asungi biso na pourquoi lelo toyoka maloba o Seigneur que ta parole habite en moi abondamment, que ta parole habite en moi dans toute sa révélation. Est-ce que Jaliwana était ton commission sous ensemble, tu élevé ensemble, élevons Jésus dans nos maisons, élevons Jésus dans nos cœurs. Alléluia, papa, de fungoli yo motema. Alléluia, yonde au vent, au contrôle, ya nyonso. Alléluia, ensemble, au transformer, au changer, créer en moi un cœur pur, un esprit bien disposé, et papillon, bango anande, un esprit bien disposé pour passer à longue chenille, comme un papillon. Alléluia, tous à la cérémonie, mon côté, tous à la initiation, mon côté. Fongo la paix motema ngope makase ara fongo la yesu motema alors que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai
Et moi et lui, j'ai soupéré avec lui. Alléluia. Ndekonanga. Et dans la initiation, mon côté, mon thème, que Seigneur n'a pas sur mon thème. Alléluia. Et eux sont divins, Seigneur. N'a pourquoi les lots, n'a renouvelé quand tu m'as pas. Je t'aimerai toujours. Je serai toujours à toi jusqu'à l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole. Qui n'a pourquoi les lots. Ndekonanga. Yangone. Ne donnez pas accès au diable au nom de Jésus. N'a pourquoi les lots. Kokanga ba accès nyonso o mungu nazali kokote la kati na bombo na biso soki to fongola ki ba porte et soki ba tunnel moko ezali o à côté laka tozo kanga nyonso au nom de Jésus. Diable kokota na bombo na ngate ko simba bana na ngate ko simba famille na ngate au nom de Jésus. Yendenge akangela biso porte biso pe to kangeli oko mona teke ezanda kuna yo teza vina yo omona ka teke enda kuna yo soko mona ke olingi te mutu na kota yo o kangeli porte ke kokota te yango de sur le plan spirituel tozo bon de la paix tozo yekola yango de il faut ko kanga ba porte nyonso. Alléluia. Muine ayela katozo sopa banzela nyonso bango bayela ka tozo minango na makila na Yesu nyonso monde des ténèbres yaka makila na Yesu nakati na ndaku na ngai na makila Yesu et couvrir bana nga au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus nakangi na lusu nyonso ba fenêtre nyonso ba accès nyonso. Oh, on a côté la cap, on a détruit ministère dans la, on a détruire, alléluia, santé dans la, on a détruire finance dans la, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ne donnez pas accès au diable, ton pays qui ça y est, au diable coco, t'en as bon, on a été, et ce qui a sa côte qui toujours bien au nom de Jésus. Satan bimarkat na bomo nanga esprit maléfique non so bimarkat na famille nanga alléluia esprit non c'est la sorcellerie ko bengani yango na pourquoi lelo au nom puissant de Jésus esprit de sorcellerie je te chasse au nom de Jésus-Christ esprit ya quartier o na bengani yo na kombo na Yesu bo pesa bango nzela ba opérer te ba salate au nom de Jésus de mon côté aussi baba nanga de mon côté aussi bomo nanga. Alléluia, au nom puissant de Jésus, to simbi simbo na biso e pa na Yesu, to simbi sa bana na biso e pa Yesu, ma bana na biso finance bondela, to zo kabanyonso e pa na Yesu na poko alelo, au kabinyoso, au nom de Jésus, to kangeli Satan à ma porte, kangela e, a touché les yobanate, au nom de Jésus, a touché les balana yote, au nom de Jésus, et Bible reconnaître que ce qu'on peut s'accéder à Coco. Yangonde na yebisa bino que Bible est na ba code yangonde tant ba que ne donnez pas accès au diable eli ko loba ke soki opesi siko accès a osane a okota na yet a koya a osala ni a osekisa yo azaka na mawa te au nom de Jésus to kangi ba porte nyonso. Alléluia, na famille nanga et démon mon côté à opérer et na famille nanga sorcier mon côté à opérer au nom de Jésus et na quartier oh alléluia zambe tata et vie nanga Seigneur notre Dieu mungu et ça la volonté ya Satan au nom de Jésus bisope tozo pekisa à côté à salate à opérer to bebisi misala na nyonso na pourquoi lelo. Alléluia, il est écrit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Détruire. Au nom de Jésus, tango ya do sombo yango bondela détruire. Et misala nyonso, bantela nyonso, ba connexion nyonso. To détruire balien nyonso oyo ezali kopesa accès na mwi na kota na bomo na biso balien familial au nom de Jésus et lien nyonso ya hérédité balien nyonso oyo kanga bomo na biso au nom de Jésus. Ta parole Seigneur est comme un marteau qui brise le roc, marteau ya ensemble to briser to broyer balien nyonso ba chaîne nyonso kanga bomo na biso au nom puissant de Jésus. Alléluia, ndekolanga confessant zela te muna a opéra continuer bando qui va continuer comme ça va toute la famille na yo non aba détruire banana yo dekolanga kanda molimu la tayo
ezali prière ya lisanga mais tomboka na losambo na prière personnelle ganga ngai komema bato te ke balala ganga boya basituation nyonso confuse ya famille na famille baloba nini au nom de Jésus baloba nyonso mabe ya famille alléluia na nile yango au nom de Jésus elanda ngai te elanda bana na ngai te ba réclamation nyonso to détruire yango alléluia ba accusation nyonso spirituelle to bo yango to détruire yango to tumbi yango na moto au nom de Jésus accusation mon côté contre bombo nanga accusation mon côté contre le ministère nanga accusation mon côté contre bana nanga au nom de Jésus to détruire nyonso au nom de Jésus réclamation nyonso bazali ko réclamer biso tile non Seigneur to sito koma ya yo bomba biso sengi la protection bien aimé lingi et comme la souka. Alléluia. Au Seigneur, la protection de Dieu. Que le Seigneur nous protège encore. Seigneur, protège-nous. Protège mes enfants. Protège-moi. Et protège ces ministères. Protège mes finances. Protège toute ma famille. Protège cette communauté que tu m'as donnée. Alléluia. Papa, battez la bango. Alléluia. Munguna simba bango. Tombe tata. Alléluia. Zambe petinda bamususu. Onanbaye kokota na bergerie ote. Tinda bango. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, dans le Seigneur, tu vas dire que tika. Boutu na biso na boko na nzambe. Alléluia. Boutu o na maboko na yo Seigneur. Alléluia. Zambe tata. Alléluia. Ndeko na ngai kotika. Kopesa zete ke munguna. Aya kobelisa pongi na yo. Pongi ya bana au nom de Jésus. Munguna simba pongi na ngai te. Simba pongi ya bana na ngai te. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, yote mutoloba ete. Mon côté, à quoi perturber pongi la biso. Au nom de Jésus, pongi la ngai ezala doux et agréable. Oya bana na ngai ezala doux et agréable. Mon bâté du malin papa. Bâté la biso na butu o. Sécurise nos demeures, Seigneur. Alléluia. Combat tous ceux qui vont nous combattre cette nuit. Combat le Seigneur. Au nom de Jésus, le beau courage symbolement. Alléluia. Tombé, il est écrit que ta main est élevée et que ta main manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta puissance cette nuit contre tous ceux qui vont nous combattre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Combat le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Que ton secours nous relève, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tozo béni la mupanga. Alléluia. Alobakina Ezekiel, moi na mutu déclare l'épée. Alléluia. Pébeta maboko ke l'épée wana et se multiplie. L'épée. Contre Onyoso akoluka ete. Asima bomo enanga. Onyoso akoluka ete. Asimba bana nanga. Onyoso akoluka ete. Asimba famille nanga. Et Seigneur notre Dieu. Alléluia. Zombe tata. Yonde Seigneur. Omimonisa. Yonde omimonisa mupanga. Et se multiplier. Et comme un million de mupanga nezala sans pitié. Contre Onyoso akoya ete abunsa bomo nanga. Ezala ozali ya quartier. Ezala na ndako. Ezala ya libota nanga. Ezala ya mupepe. Ezala yo moko satan mupanga. Zombe ezala sans pitié contre yo. Alléluia, papa. Oh là, la terre, oh là, pagan, Seigneur. Visite-nous, au Père. Alléluia, et parle-nous. Annonce-nous de grandes choses. Des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, batte la paix, basante nyonso, ba chrétien nyonso, paix famille na ngai zombe, na tiki bango na maboko na butu o bana na ngai. Et Seigneur, sécuriser bango zombe, sécuriser famille na ngai, sécuriser peuple au nom de Jésus. Bien aimé, tant le Seigneur, 1 ou 2 minutes, tout le badilo bamoko pour na Congo. Alléluia, zombe tata téléma. Ala bayini ya Congo bazali ebele bazali koluka ete ba balkaniser mboka ali balingi bazali koluka ete mboka na ezala stable te au nom de Jésus nous avons déclaré la fin de la guerre to bimisi guerre wana e bima na Congo e kota na Rwanda au nom de Jésus kota na Rwanda. Alléluia. Seigneur, donne la victoire Seigneur au gouvernement. Alléluia. Prêtez aux alliés zombe justice gouvernement wana. Alléluia. Bakenda ko tumbo la musute bakenda ki ko bazwa mabele a musute justice na yo Seigneur, justice na yo. Seigneur, nous déclarons la victoire. Et non seulement bazali ko combattre pour na ete kimie kota na mboka na ete défaite nanka ya Kagame. Alléluia. Kiti na ya beaucoup besoin de croire au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie et pour la piété.
il vous accorde sa grâce en abondance. Grâce en temps bezali kolonayo et teoya kapoko nyonso pe oluka batus yaya soki ozali un chrétien inactif ozali kosala eloko te ozali koluka pe batu te omoni balobi Philippe yo pe luka motu na luka bino yo pe ndenge oyoki bo luka pe mosusu christianisme yango wana ezali te ke okanga maboko. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Grâce en temps bezali kolona bino. Alléluia. Osambeli nanga na pokwa lelo soko zalaki akobela loboko nzambe bikisa yo au nom puissant de Jésus-Christ. Yo ozalaki na ba problème ba difficulté nzambe nanga akonsole yo au nom de Jésus. Yo ozangi mabota Seigneur nanga apesa mabota au nom de Jésus-Christ. Yo ozangi libala. Alléluia. Lion celiba ikoya au nom puissant de Jésus. Bala na kombo na Yesu-Christ. Kimia na nyonso zangi kimia yo oyo zangi mukanda na mboka oyo nzambe apesa mukanda na mboka na place ozali au nom puissant de Jésus ya yangonde surtout yo oyo zana problème salela nzambe tango ko salela nzambe okomona ete nzambe akosala minene. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce accordé biso na pokwa lelo que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Que le croix de croix, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il le croit. Eh, ba papillon soki bayoki bongo, okoyoka motema na esengo. Ya okoyoka motema esengo, ya kosalela nzambe, ya ke prier au raté prier ozoka motema ezali kopela o mode na raté. Mais tant que tu es dans le chenille, de Kolanga, ta prière, ta te, moko epanayo. Non. Bien aimé, tant le Seigneur te commune soukan de Kolanga. Merci pour na kozala na prière au Tobandaki du début jusqu'à la fin. Aux aluana, pe ba communiquer et zali ko faire partie et à culte na biso. De Kolanga, n'est aussi siboye, n'est aussi siboye. Botala tala na nuna vidéo da yoana. Nase wana ezali place bakomi rejoindre soki okliquer likolo nango okomona ba groupe ezali wana misatu ya 2,99 6,99 na 9,99 parmi misatu wana okomona pe bakomi joindre okliquer oponi groupe moko okotako ya te ke okanga maboko oyoki tant susu monani te ndeko nanga na kote ya bino bamate wana po ete bolongwa na makambo wana ezali po ete mbambongo na yo ebanda kosunga mosala nzambe chaque mois bozomona bamanevre toza nango mikolo toza na panne technique moko makasi toleka mais soki misolo ezali tokota na kese wana tobimisi tosalisi mosala wana yango ndeko nanga pourquoi nyonso ndenge tozali boye tozali awa nangonga 21h heure ya Paris heure ya Bruxelles soki ezali mbala na yo ya liboso oyebake pourquoi nyonso biso tozala na prière et biso congé ezalaka te vacances eza te pourquoi nyonso tozala na nzambe David alobaki ete je te louerai chaque jour yango ya mokolo ya misatu tobondelaka mpo na mabala tobondelaka mpo na mabota tobondelaka mpe mpo na bana na biso kozanga te ntongo nyonso kobanda lundi ti vendredi dans ngonga 6h tozali na kit matinal kozanga te mais ya samedi na dimanche wana nde tosalaka ngo na 5h30 ndeko nanga. Mais maintenant le Seigneur oyoka ba communiquer nyonso ti na suka menase awa na okokuta na description okokuta ba coordonnées na biso ce que ozana posa na biso omona ba makanyo ezali pe ba coordonnées financières ezali pona finance susu pona ba offrande na bino ba action de grâce ce que olingi oyebi moyen susu ya kotinda te botali kaka ndenge tozali boya en direct okomona ce que ozana téléphone na droite ya vidéo na yo place symbole wana ya dollar ezali ce que o cliquer likolo nango okoki kotinda offrande na yo en direct tango ke tozoleka boye po soki kaka tokati boye direct esili ekolongwa nango ezalaka tango nyonso te yango wana soki oza na ordinateur nase ya chat na yo wana okomona symbole wana yango soki ke so somba biloko en ligne
soki kaka omoni bongo bakolakisa yo bamontant oponi kaka bayebisi yo ndenge kaka ke toremplisaka mpona kosomba biloko ya ligne mbongo na yo eleki mbala moko soki omoni ke bamoyen nyonso topesi wana moyen eza te oluki bamoyen mosusu barester réunion banini oluki me obengi biso mpona kosignale mpo ete banzela mosusu wana bango balukaka bato te ndeko nanga mokolo nyonso ya samedi na ngonga ya 18h tozali na plus ou moins 20 minutes ya intercession mpona ntina Congo benga mpe bandeko mosusu yo oyo nano bandi kokota te kota mpe mokolo ya samedi ndeko nanga mokolo ya dimanche na ngonga ya 18h sur notre deuxième chaîne LRDC TV2 tozali na enseignement biblique yaka ete okota ndeko nanga tant tokomi na suka tokutani susu mokolo ya lobi dans une autre prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Butu malamu na mutu nyonso. Amen, 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 amen.